mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote ba papa. Merci mingi loko bolanda ke émission na ngai, mamani. Na émission tolinga na biso na kati RD Congo Info.fr. Merci mingi ba mama, merci mingi ba papa, na pesa bino merci parce que bolanda ngai, bolanda nga na banda kuna bino, pe bo benga ngai, pe bo posa nga ba question, pe to solo laka et sala nga esengo mingi. Émission nango na salaka eza émission ya ba conseil. Na sala ngo pona biso nyoso. Eza scène ya vie courante oyo makambo esala maka oto mona oto vivaka na lobaka. Lelo na yena na émission na nga na sujet oyo naza nango lelo oyo ya bana oyo biso tozobota awa na poto. Bana na biso tozobota na poto awa baza kolanda mingi habitude ya bana mindele. Tokoma eza foti tokopesa foti na biso ba mama. Ngai moko pe naza mama. Pourquoi? Parce que mwana azwaka base et pas ya ba parents na ye. Azwaka base et pas maman, azwaka base et pas ya papa. Ce qui base ya bo mwana eza solide. Mwana ntanga okola akopesa o ya azwaki et pas ba parents na ye parce que adage moko zoloba on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc muto apesa ka o ya azwa o azana ngo yango nde akopesa. To koma komona mingi ba mama mingi ba besa maboko. Et koma kaka bana poto. Bana poto bazande ngwana. Bana poto non. Bana poto bazande ngwana te. Bana poto eza bana ba yawa obe ba botami ameza bana na biso. Biso mutoko pesa bango base. Bana mususu ya basi, surtout ya basi. Ya mibali encore ça va. Hein? To sona bango na ndenge moko ya pete mibali. Bon, tu peux ça peu base. Bana baza besoin base ba parents ba papa na maman. Mais basi, oya basi. Obi ke na poto bana basi musuba yebi ko sukola nzoto te. Bana basi mususu ba yebi ko lamba te. Bana basi mususu na kati ba ndako. Na ba mama azana mama na papa ayebi ne ko sukola ba sanité, ayebi ko lamba te, ayebi ko sukola nzoto na ya mwasi te. Bana basi onso ba ke libala. Bali bango batie bango na ndako ya libala eza pasi mingi po oyo bango bazana ngo ba yekolaki oyo bana ezala msusu pepe faute ba parenté ba parents msusu ba l'extrême bana balinga na bango te mais kotiaka kosala ka molende kotika te yo mama koko tika te mwana na yo asukola te bana msusu omona basi abimi na yepe asukoli te azongi pe na pokwa alali mwasi asukoli te akoleka libosa batu bozoka sur la transpiration na sur la nzoto. Mais moi, je suis à Messali Ndengona, déjà na mwana, na base 10 ans, 15 ans, 16 ans. Mais là, bala, ceux qui 19 ans, 18, 20 ans, à côté de Ndako Libala, à côté de Makaka, Nyoso, Ndenge, Azako Sokolate, Ndenge pe ako lambate, Ndenge pas au kipenda côté, Moussousou Bazako, mon azana Katia Ndako, Azarana chambre matin, midi, soir, soit bimi à quelle classe à zone à côté de la chambre nae. Bon, erni na koye kola kolamba, erni na koye ba ko sukolanzoto nae. On est fauti, biso ba maman. Mwana koko lekela mama te mwana za mwana azana place nae mama azana place nae papa pe azana place nae bana msuba kenda mabala okomona ba papa babenga hanga omona papa zobenga mama na bali mosi nanga akosukola nzoto mobulu kolamba na ndako mobulu toliaka minka ba McDo toliaka minka ba pizza toliaka ba vite fait kolamba ndenge mosi alamba ka penza asepesa mbali nae ezaka pasi. Wana ngana pesa faute ba mama ata bolobi mama bana bayoka te bana poto eza bana poto non eza bana poto te za devoir na yo mama ko zwa mwana no mosiko lobane non yo ndenge ozali wana il faut ovanda na zolamba pondu il faut vana otala ndenge ngana olamba pondu na bandi boy na koti boy na zongisi boy na suksi boy tala na zolamba fumba faut ya wana otala ndenge na zolamba fumba tala zolamba boy il faut zala wana alinga to ko forcer ako keno aza mwana
eza te mpona koloba bana poto soki na salibo na forcé akei loba na classe aremporte nga plainte mais oza korendre ye service te parce que soki akei na libala na ye soni ekozala ya yo mama ekozala soni ya yo ekozala soni na ye te mpo bakotuna ye mwana telle mère telle fille makambo wana bamama tolamuka bana na biso ya basi totikaka bango te to bana poto te babana na biso il faut bayeba ndenge biso bamama ndenge balakisa biso bamama ndenge balakisa biso tolakisa bana na biso ezala te ke ake libala ekoma soni tomona toyoka tomona ngai moko mpe na babenganga mwana na ndako azwa mobali asalaka ménage te na ndako alambaka te mikoni soko alamuka azaka likolo ya internet likolo ya Facebook mobali akende osombaka kaka bakangela ngai makdo eza kangela ngai KFC eza kangela ngai mais oui. Les tontons, les tontines, biso nos toyebi que tous en aposa, tous en news, information yamboka, que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamni nezo le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona ko sepesa bino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. O eza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, beaucoup en réponse. Maintenant que boye bien l'oukounin Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur Nabino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et continuer. Tellement de CPL qui n'ont mingi 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box Nabino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Bili. Yo mwasi, babengi yo mwasi, babengi yo mama. Oye ba kolamba te babali yo, oye bi kolamba te. Obongisa ndako to mobali mutakoma ko sala ménage, mobali mutakoma ko lamba, mobali akoma na soni même ko benga baninga na ye na ndako po eloko ko leza te. Mais ki mwasi no eza wapi? Wana suko faute na ye mwana te, faute na yo mama. Ato lobi te mwana yo karate na saki nyoso manda te, mwana ko lekela yo te. Yo za mama, ya za mwana. Ako lekela yo te. Ba mama, to fungula miso. Ba mama, bana na biso, bazaba miroir na biso. Bana na biso so ba kende bala, il faut ba pesa biso ezala honneur. O mobile azol ba en tout cas maman no penza a pesa yo ba base maman a vraiment a lakisa o malama en tout cas na za mobile na za heureux. Naza ne sengo mingi na petite sœur nanga propre nakotanga komona ete mukolo moko azwaki problème na mobali ne baswana eka pona makamoko ya mike pona bana kaka asilikaki akei quelque part mobali na benginga abilanga mama ni je souffre ngabi na papa nini abi mosi nanga silika pona makamba bana umoni nga na bota ke pa msusu yepa boti to kutani to sangisi bana biso nga na bota ka moko yepa bota moko kaka nga pe nazo batela like na nga yepa zo batela like na ye donc mo ba ekoti mo mobulu mo se akei et salinga passe maman ni je suis heureux avec ma femme quand ma femme n'est pas là je suis malheureux. Abe, je suis heureux, moi c'est nga à rendre après ça à rendre heureux et ça l'enga plaisir moi ça raté mobali à bengin de quoi moi c'est pas le bané moi c'est nga à rendre heureux je suis tellement heureux dans moi c'est nga que kokende kekaka un jour anazo kokate sala nyoso benga e bondela ye to bongisa to zongana na benga leki na na bina ye mobali azolo baza heureux. N'apêche d'abord merci parce que mobali wana soka le baza heureux c'est que tu t'occupes bien de lui mais les kamomuke wana e bana bakota na kati ya couple na binote bo bongisa na pesi matea azongi na ndako mobali na benga pesinga merci et loko salinga plaisir parce que mobali na ye alobi aza heureux
moi c'est ne arandaka euro na ba poigne surtout. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tous les maris qui disent ça, mais bal mingi baloba ndengwana te. Bal mingi ba se plaignara kaka. Ba se plaignara moi sanga lambaka te, moi sanga boy na boy, moi eza faute na biso ba mama. Faute na biso makamba ko lobako bana poto bazandengwana bana poto non. Bana na biso. Tozana ba mœurs na biso. Tozana ba coutume na biso pe. Mais ndenge pe bazana ba coutume na biso pe tozana ba coutume, tozana na coutume à 100%, mais tozana ba base na biso ba parents na biso ba pesa biso. Et pas na biso mwana muke 11, 10, 12 ans omona ye ako sukola ba sani okomona le biso ayibi kolamba. Tozana ko mona ona kisa bo yebi yango très bien. Ata ba mboka wana ni so yebi yango. Et combien wa bana 15 ans so ayibi kolamba te. Ti 19 ans 20 ans quand il bala ayibi kolamba te. Et puis moi je ne sais pas préparer mais eza soni. Eza soni ba maman to la muka. To la muka maman mi bali bako se plaindre na bana na biso bazo kende libala. Tozo préparer bangote. Il faut tout préparer bana na biso ko laksa bango lamba ko laksa bako sokola nzoto mwasi ko lata bilamba. Ko bongisa ndako. Ko pesa mobali elengi. Na basansi nyonso tu yo mama mtoko préparer yo okosola na mwana na yo aka kutu na poto ape ba livre anga nezalaka ba livre comment au moins ba livre sur zalaka bo benginga na ndenga ya na opesa bino ba komba ba livre boko tanga ba livre bazo pesa ba conseil ndengi na kosukola ndengi na kosala bo ndengi na kosala bo ndengi na kosala bo po bala sepela ba livre bindele ba komana bango to kola na msusu ma bien to la ni msusu ma beto zupe ya biso mais donc kotika mwana kende kaka ndenge na libala eza soni na yo mama olingo linga te eza soni na yo osali devoir na yo ki mama na ban na mwana comme il faut te donc likama nazaki nango lelo ya koloba yango wana donc ba mama to tika te to lemba te to bese maboko te ezala te bana poto bazate mwana zaka mwana soka za mwasi il faut ko laksaye nyonso po ezala fierté na yo mama. Donc nazaki na ngoya koloba lelo yo yango wana ba mama botika malamu nzamba pambola bino ba papa na bana boyokaka soki oyebi ko sukola nzoto te soki oyebi ko lamba te benga mamani naza na problème boy na ko expliquer yo na ko benga yo to ko solo na ko expliquer yo bien ponga naza mukolo naza na expérience bino boza bana ba mususu ba mikolo ba yebi bino boyebite biso te to bana mikie to zaki pa ba parents na biso ba parents bazaki pudique mama zaki pudique donc makamsu akokolo bano to yekolika na ba camarade o mikolo bazaki mikolo na biso bazaki ko expliquer biso bazaki ko loba kolaksa biso ndenge basala boy puis curiosité to zaki to to mo mutaro la ma yaya quartier zo la mambisi yaya o la mambisi ndenge ni o sala ndenge ni to zo tala to zo noter to zo kanga. Donc sikoyo soki yo mwana oke libala omoni ko yebi boyete benga mama ni ya ko expliquer yo na ndenga malamu na ndenga pete na sima kamera tozana Joe Flash ya Nzambe ye mutasi makambo ya mikolo yo na kamera na pesi mbote na bino nyonso na bato nyonso rdcongo.info.fr mbote na bino mingi Nzamba pambola bino ba yebi ngana bo ba yebi te botika malamu na bana na bino nyonso bizu.